Au salinzemo. Déjà, il faut que nous ayons là qui me vu que aux déjà marché, Des bandes à London TV avec des Bruno original. Tissu coco m'a plus monté à monter. Pourtant chanson tout le monde est conseillé ba te donner PCP makambo la mise bateau. Bateau sipe makambo sou pour nanza ko m'a tout mais ba konzi o bata na makaka covid ba ki ko m'a tout na komi ba mikanda ba niveau nyonso na tinde ba na instance nyonso mais ba konzi ba répondre ngaité naza artiste na ba droit na ngapi oyo faut ba respecter donc yana na le benamingi na son des bandes à London TV avec des Bruno original. Oui. Papa, vous êtes ministre en Mboka na biso, vous êtes ministre libanda te. Talaka ko ma twidi. Kana na wime na kata bureau wana. Oui. Soki na zoya ba zo mona ngane ba mona ngaite. Très bien. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Chef. Très bien. Son excellence, pardon. Merci beaucoup. Très bien. Babito s'abonner. Bon désabonner, mais beau s'abonner na Dembanza London TV. Bon mon ama solo ya kitoko. Bon mon artiste minene ko mama baroso mon avandi awa. Oyebi ki na sutumuki pour Dembanza de London TV. Yango nde makambo, yango nde masolo. Barobi oui, ba c'est déjà nango epele. Oui, eza nango mais Dembanza London TV. Yango ne yeko suki sa baidorozi. O mona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dembanza London TV. Yango ne masolo. Oyebi ki na manyemo non. Dembanza. Tsobona yo. Envoyé naé sur ces plateaux. Gigal Isé, fait Dévora. Bon dimanche, meilleur vœu. Merci Laurent Fabrice, meilleur vœu bien batinyo sous bazula nanga na masina changu partout na pes nouvelle meilleur vœu. Très bien. Nous c'est le bas bien. Bon bogi ndenge leader à changu à lobby. Donc rien à dire quoi. Tout est en 2020. En tout cas 2020 il y a gagné mon collègue qui très bien pour na biso. Bah évidemment se préparer qui bah journée qui tirait les gars qui vraiment très bien. Bon, Dieu grand, au côté 2021, il y a un monde leader à sa vidéo, on a pour nous remercier. Nous sommes soutenus qui est la 2020, n'année pas anniversaire, on a été au Salama le 27 décembre, il y a un monde vidéo en tout cas. Donc il faut nous reloba, na ebi que le mois temps il a plein mingi te parce que vraiment mingi il faut déjà leader à lobby presque tout. On a reloba que non, Fondation Michonoka est là toujours pour nous sunga ba maman, né tout tambola déjà partout. Tout ça des gens presque 300-400 mamans des gens où ils s'adhérer déjà dans la fondation. Alors il y en a nos utins qui adhérer à la fondation, contacter des gens de la fondation Michono, ils ont pour nous construire ma maman. Donc maman sur on n'a pas si na masina na changu au contacter coordonner sur zawana ou baneni bo solana. À part ça nous baksa sous la journée, na baksa sous événement autobaï qui notre préparé ma remise instrument. Évidemment, on est toujours tout pas comme que pour tout comme l'épidémie à corona, on montre que et pertiba qui peut programme sous il y a un moment sur tout zongi la makambo dans makam tout de banda normalement on est pas peste ba date makam nyos pour na ressources ça na peste kaka Dieno Kamobutu Mbote Babi Bobo Zombote Johnny Izembote donc il va tenir sur la voilà. Merci beaucoup, Gigal Isé, fait Dévora pour le compte du frère Micho Noka. Nous allons continuer à rester. Toujours le coronavirus. Oui. Et on en a parlé toujours. Le coronavirus, c'est un peu parce que c'est la pandémie mondiale. Tout le monde est ça là, c'est un bon sous. Biso pas devant la grâce. Tout est enfant, biso tout le monde a moi qui m'est en moka. Faut le bélar, faut le bouler, faut respecter les mesures barrières. Il y a moins de temps on a été là. Au salinzemo. Déjà il faut que nous ayons là qui me vu que aux déjà marché parce que la côté pas konzi tissu coco m'a plus monté à monter. Pourtant chanson tout le monde est conseillé ba te donner PCP makambo la mise bateau. Bateau sipe makambo sou pour nanza ko m'a tout mais ba konzi o bata na makaka covid ba ki ko m'a tout na komi ba mikanda ba niveau nyonso na tinde ba na instance nyonso mais ba konzi ba répondre ngaité naza artiste na ba droit na ngapi oyo faut ba respecter donc il y a le benamingi dans son excellence toujours ministre de la santé était le Ngondo. Papa
vous êtes ministre Mboka na biso, vous êtes ministre Libanda te. Tala ka ko ma tweet. Kana nga wumé na kata bureau wana. Ouais. Soki na zoya ba zo mona nga net ba mona nga été. Très bien. Et pourtant on a contribué ya mingi na remettre le Covid-19. OK. Donc mingi ko le bezate Numéro là en contact hein. Numéro de contact, ils toujours les mêmes caca. 081 41 78 629. Numéro de Bandaka mais était chef. Très bien. Son excellence, pardon. Merci beaucoup. La clip wana Jansi Mayasi masolongo ndeni. Clip wana titre na weza pouvoir yemba mepa ya Neymar, de connexion Neymar à musicien. Ya FIFA featuring Dieu comment manquer pas papa forme à Paris. Parce que featuring ba yembeli grand prix de Chassis Maes. OK. Dans les États-Unis qui m'ont besoin répéter raté. Dieu m'a dit pour la Chassis Maes. Après banze ba Steve signer cause pour la mission ba saper. Dieu m'a permis de consommer pena la qualité ou ya bilamba pena de to lingera pena ya ngwa. OK. Et au moins que tant qu'il y a les récissement on a ça pour expliquer ba comprendre idéologie ya Nzembo. Et dans des moments kama déjà ou bien ndeni. C'est ça dans la Twitter déjà na ba plateforme à télécharger. Donc dans Nzembo ba lire. Donc ba yembeli Chassis Maes Forza Italia. Donc mutabilamba epelé mutambongo patron mutabilamba donc on monite Nzembo et m'a mis pas une collection Neymar écrit par Papa Formé. Très bien. Donc dès qu'à bande ko bazo consommer on va consommer ngo. OK. Donc Forza Italia mo konza ba besoin à répéter rater so ka beti à l'équipe à moko. Pourquoi pas les stylistes de Paris, les dandy Joe Matamasikini l'homme propre, il est propriété zaïe. La personne sous bango na vie na kosi musasa en direct de Paris. Jansi Maes Forza Italia bah lire tout bah ça perd tout chaque fois la biso ya ngoyo vous en performance vous en vernissage au beti tembo oyo moni ki bilamba ya solo donc yeso ka beti a répéter la télé Fabista ka nous courant derrière l'état to vous avez graté na kinda biki ba parole en dangal toute l'équipe nationale bah ça perd tout ba lira bilamba si simanto yoyo au moni forme très bien on a dans la chassis maïs donc pour la takitoko nyonso propriété beauté aspect et tout donc Bambota ton après te dépoter les chicha LKL mystère à forme bananga bana makala pourquoi pas les présidents où ils sont dans place à l'époque te belé donc na moni fait nanga sous mantayof pourquoi Pelé donc place là ba bon dimanche na donc il y a le bateau exact. Merci beaucoup Bonif Enani Bilele très bien tout le Bilele tout est mais ça va fait tous à la banque on a pas plateau awa mais ça va déjà. Donc, ma caméra qui toque, Forza Italia. Merci beaucoup, Sissi Mato. On va parler de la team Wata, héritier Watanabe avec KBG. Premièrement, la réflexion, l'opportunité de Singa, à s'exprimer, il faut que la team Wata, ainsi que l'artiste présidentiel que j'appelle héritier Wata Goga, l'homme le plus compliqué du monde. Très bien. Donc, actualité, ça pour mi-ange, mi-démon. De ces disques, ils battent les records partout dans le monde entier. Il y a partout des téléchargements, parce qu'on comprend la définition. Il y a héritier Wata qui est grand chanteur Yamboka. Il y a qui bat du temps au disque et on comprend qui est héritier Watanabe. Donc, en ce qui concerne les news, les ventes à CDP et Zosalama. Doté à CD na Béatrice, doté à na même ligne, doté à na Victoire, l'espace Papi Benzoy. Donc, c'est des outils comme concernant le retour de l'artiste présidentiel héritier Wata Goga, jusqu'à présent, en tant que les porte-parole chef, je peux avoir eu des injections. Donc, dans l'injection, on a pour communiquer dans le Bameloman, il y a mon entier sur le belge à Timbisingaï. Concernant la répétition, nous avons déjà en huis clos dans la résidence. Chaque mardi, mercredi, jeudi, tout ça, à 10h, tu au plus tard 16h, très bien. Nous, à l'excel de l'excel. Bonne année, a commencé premièrement par les grands pétroliers Delphin Bondo. Kwaza patron ba station Gradi Nyon sur moto maman Jeannette Bondo na pesi mbote na pesi ba bon dimanche na ngaka ba junior kwata macha li seki wana grand patron so meki na tapé sur côté la diseke bon dimanche na na Jeannette Bobo yukwamena Samata Mbu maman na Lema kana bala la patronne Nancy Mila la moninga Stéphanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guilain KBG, bon dimanche héritier Watanabe depuis Paris. Alors Meshak Moubanika, association de coiffeurs du Congo, bon dimanche. Bon dimanche à toi Laurent Fabrice. Message de qui salut international au deuxième vitesse. Première vitesse c'est Zaki qui tout kata qui masuki ya Congo. Deuxième vitesse tout ça avant OK. Tout kata la mindele sur le suki. À niveau mo OK.
dernièrement mon maître Elvis Sekidjali alega kiawa il est en train de travailler il y a salon film équipe nationale il y a une vision nationale tant abimisi moi na soit phase en vision internationale ya mwana tous en réunion na mars c'est-à-dire le 8 mars c'est dénommé femme modèle pour soutenir ba FESDA na réunion muneno to zaranango na kinkoli wana ya ngomoni salon international aye habite comme il y a deuxième vitesse c'est-à-dire vous pouvez servir confiance parce que tout cas t'as une première vitesse deuxième vitesse ya ngoye tant au cas switch boule même chef de l'État soit servir confiance minute au cas switch habiter moi non occasion ka telinga switch lo ni na repessaye qui est ça la salon mo na Bruxelles très bien ça la salon mo na state donc il y a un moment salon international ils évoluent toujours pour ce salon international bah une seule adresse c'est ça qui sous région Matete quand il m'a eu kabole mbala Matete à face école primaire les bambino salon international les awana moi ba dédicace na staff ou wala nangai Glody ko ngaza DG Blaise Muzuri Rigani Masaro die Shela Mumbanika Meda Mumbanika petit nanga Dembele na salon film mon frère Mitra Champagne merci bien international plus 243 89 84 82 644 089 84 82 644. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, miel de son avec Coutumier rapidement. Oui, bonjour, Fabrice. Na za heureux na kolega na plateau na héros pour na signaler ba fanatique nyonso ya misarano rapidement bazo réclamer belé pour na ba clip semaine o tozo banesi la te mbora kora larguer bango clip na bango ba clip na bango bazoluka puisque biso tozana matériel complet na palais et important c'est que journée à lundi mardi journée à lundi mercredi vendredi tokozana répétition ezaka clonding ezo senga pour maman un peu avant à 9h et tout bana travail tiba 15h to 14 comme après 15h après 10h pour luka comme on a limbondo mabete très bien donc c'est ça moi et peu vitesse na bateau basmabiso na pesi mo bon dimanche na ser nanga mimi mikungu procès na université ipen joyeux anniversaire place oza ser nanga fifine talabulu ser nanga malianga marte ser nanga bibi Futabi ser Fabiola et Bongombila merci beaucoup ser nanga Irène Mpassa sans oublier maman à merci beaucoup motema ya venanga chéribin merci beaucoup alors on va parler Werason Wenge musique à maison mère avec Pierre Roger Mwalamboka bon dimanche et meilleur vœu voilà donc moté de Honorable Fabrice mbote ba bon soba zuli bakuli nyane ya bolandi lolaka Congo mwana mboka Piroje na osenga na ba onyo surtout bazapaki bazonsa siko siko mamba solo information alors Basson Batali le même mobali mwana mboka Werason son excellence monsieur l'ambassadeur de la paix ya moti ya mbona banda na fond lokasa sikana longola matalata la pona kopesa mbote ya lifiki ya limemia ya botosi na tata mokonzi ku monene ya wenge mwana mboka Werason otozo benga mikolo autorité morale ya musique à Congo et sika zotala biso na ndako to pese ba mbote ebele mwana mboka Lora alors information ya mwana mboka Werason Obasoma tel mwana mboka Werason ba imboka ba kwa kosimba te elome mobali mwana mboka Werason apesi biso na zando mindule ya Congo acoustique oyo lelo kangi mboka acoustique oyo ezali kobeta mabisika surtout toza kozwa bongo biano nango ba message ndenge na ndenge eza koya mpona kopesa longonya na mwana mboka Werason donc mokili ndenge bazotala nga nango oyo nayebi ke président Bruno Lubika mbongo propre azozela atala acoustique longo na M22 business piston ituku bazozela batala acoustique mais mwana mboka Werason apeni te aza kokoba kosalaka bilili ndenge biso ba fanatique na ye kala mingi te toza kozwa moboko to pe coffret ya ba clip nyonso ya palaki formidable oyo lelo ememi biso bisike belé oyo ezo mema biso na Zénith de Paris pour na mbala mitano mwana mboka Werason le 12 juin ya mobu oyo toza nango akozala na Zénith de Paris likolo ya formidable na tina ina mwana mboka Werason azali komilengela po apesa biso moboko to pe coffret nde oba na lopoto ya babilili nyonso donc mikomeleki asaki bilili ya loyembo oyo Roger na botombe oyo bayemba featuring na mwana na Fabrigas basaki déjà clip wana ezaki na kitoko
sikoyo azokoba sikoyo akota osala clip ya pichumbongo nzembo ya pichumbongo asala clip ya mama Claudine Kinwa nde na nsima oyo asala susu clip ya générique oyo tobengi mwinda oyo Goldberg alakisa bokasite na ye donc na générique mwinda mpo bafanatique baza kozela yango vraiment na bokasi nyonso tout le monde mboka Werason alaki bafanatique na ye en tout cas bokosepela le 12 juin Zénith de Paris et confirmé pour na mbala mitano na radio ozaki invitation donc bayekola da obenga ko mona poto pour Laura Fabrice azokende Paris Werason alobaka pamba te Werason alobaki c'est que tozala na Laura Fabrice na Paris et osala bien penza sombele suka bisanga suka bingwele maluku suka Kinshasa na présenter ba condoléances na famille mobima ya ba mongo bana ekanga nyonso tout vraiment ndenge tobungisi honorable Iseke Manga balobi mercredi au biso tout na hôpital du 51 très bien salona et na condoléances Ornella la suprême peut rozana secrétaire lobby tika to pesa mboti ya lokum na ba o basala biso président Bruno Lubika mbongo propre zota biso M2D business fisto et tout coup architecte le plus intelligent Géritancia architecte Géritancia bon dimanche na Pati Benz André Bumbashi honorable Tim Sinto ya Serge Makila le dragon de la monnaie Clément Ioti et Tosukisi na les grands baleines papa Nabiso Guy Luando le sénateur maman Déborah merci beaucoup puis Roger Mwanamboka alors rapidement message ezalini na compte ya Ronaldinho OK Bobby oui message rapidement oui merci bon dimanche ba na biso la bandaku bon dimanche na le king Bobby Ronaldinho le king is back ami to azana ndako azola nangai information ezaki veto bimisaki déjà acoustique na biso bando le 30 na biso ya banda imaki le 30 zo marché kitoko ba fa na biso tout février à tozana Luanda ya Fabrice donc tozana Luanda baya ko ba bolingo ya halo Fabrice bolingo ndako nzambe merci beaucoup moi bato basala biso ya Fabrice basala bangote Achetek ya Richard Kangama alors ko bossa la vie wana te Fiston Nimi na ko bossa la te Yannick Mboma le king merci beaucoup sur mono lelo information au Elibiso de Lezani en tout cas la personne merci de la opportunité il y a l'émission là on a bien l'homme en bleu l'homme en fatigue facha beta ka bleu OK bleu na za na clip au leka na zo ki tami ba 4 ans zo na TVT na mona yemi ba zo ba chéri ba bolingo yosko hina mena présenté dans la vision chef de l'état Chilombo ya on a ina ba idée wana na uzara plan bref auto semaine prochaine na leka to zo très bien pour ceux que ça va zoter la image ba ça la critique na zo pe saka ba bon dimanche na roi soleil auto ngapela binga ke béton mataya mfu na benge béton na Mathieu Zuzi na le boitindelo mbote ko mikilonga za lemba bana lemba balinga mina vana lemba na za rigini grâce à honorable Dunia kila ba pisinga porigine za lemba 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 ne bigio za mona karish obligé za photo na pesi les viero là batumona na bon dimanche ba Mathieu Zuzi na lebo ba boss machala na matete Dieu merci vraiment vous soutenir ngabotala titre nzimwa le peuple d'abord.